congodialogue.com. 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 Voilà, logique avec Innocent Balou, mais Innocent déjà Kinshasa. Innocent, bonjour et bon dimanche. Bonjour et bon dimanche, Karine Mokonzi, ma baronne. Oui, puis qu'il y a un essai, on suit na monu na plateau nanga. Ah, ngapena ngaka ofo oui bien gote. Si ko ndé na monu bino linga vanto solo là. Pépélé, pépélé, pépélé. Yo kaka na pépélé to koti na logique ozana na. Ko kuna ndeto to suki sa me photo ba place to uti poto ba côté to kende. Tango nazana Karine, nami yo kaka pépélé. Tango nazana bino nyoso, nami yo kaka butamu yo. Pépélé, 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 pépélé. Inos biana kupenda. Olelango po, nayebi ko calculer te. Kasi nayebi combien tu comptes pour moi. Motema nanga, nanzoto nanga, esenga gaya. Chérie nanga yoka. Oh, yo on a chéri déjà. Tu es ma princesse. Yo suko ba inspiration ana obimisango apisoko yebani na ba chérie te. Oh. Tekoye banana kozana chérie za makami balé. Mais si ko zwango na ndenga ko développer yango. Ah non, te il faut to selon les bandes caméra par rapport à ndenge yo ba ser ba msuba osepelate. Po yana ba ser mususu ya lingane Innocent ba solo la pete ba bante me arolinga kaka te Innocent za na chérie. So komi ka la chérie ba mako ina linga ke sute na baya e. Ah omoni donc on est ko boma ba chance to ko beta masolo na sima caméra. Voilà na sima caméra Innocent bina moni plewana parce que en fait lelo il faut to lo bango parce que lelo to koma papa wemba vie Kester or que ma mususu so herba ki na bon moiso to lo bele bango peut-être. Et nga ke sa bon bien mona ki na mboka na bango Congo ba reconnaître bango en tout cas nga Karine Mokonzi naza nga fier lo ba ki Karine tu api na mboka ba Innocent congolaise kuna côté ba Innocent bi komona na musala osala komona surtout na parcours na bazaki bilé ope ba sala na bango le to mona ba msupe ba ya ba mekame ba katana en fait félicitations. Merci beaucoup. Pour you à chaque fois bimsa ba clip na mona ba ça implique sa qualité et rozo yembozo ba ça donne l'accès que olingi yango na musala. Ouais, yango wana kutu nazo d'abord merci pour na ba appréciation ana. Wana nauti ko koma na Katanga na fin fond kuna eza province ya Sikao ba benga Tanganyika. Oyebi lak Tanganyika na biso ya munene wana. Siko na zaki kuna na chef lié na bango na Kalemi na kenda ko sepelisa bango sur invitation. Logique limika la te na omona kuna ba ganga logique net na Katanga et comme kuna ndenge nini. Ya onde makambo na ezane tikindoki po logique wana zaki déjà quelques jours et bimika ka batu ba comme ko senga ngo neti soki eza drogue na ngamo na comprendre que lokote parce que to zaki wana madame Francine Muyumba pe zaki wana la présidente de l'Union de la jeunesse panafricaine. Donc l'Union panafricaine de la jeunesse, voilà. Azaki wana biso tout tozo kamwa parce que kutukuna to éviter en quelques jours déjà nzembo bazo sengango bango ba boy manœuvre logique ne logique. Donc voilà, c'est une bonne chose et ça montre qu'il faut le sousuna na ça la même plus. C'est pour ça na préparé kutuna no featuring maxi single siko ya 5 titres na zo benga ngo plus. Mais siko on a 5 titres on a avant to comme on a plus non lingama featuring ezana kati parce que comme on a Innocent Balou mais tout le monde a featuring na le roi de la forêt, tout le monde featuring na Koffi Olomide et là biso to a featuring pena papa chéri. Bata monstre et puis biso pe tapi bata monstre tous là et puis mais justice en fait et non que ils a facile au kutana na ba ozo ba contact na bango parce que tu dis que ba calendrier na bango pèse à la oui d'abord moi je dois na ko remercier na no ba vina biso na salle déjà na bango Weranson de la forêt Igwe et puis na Agbada Koffi Olomide marché central
baza ba icône ya musique congolaise et puis na niveau ya Afrique pe baebani makasi. Donc je pense que moi d'abord ils ont aussi vu, ils ont apprécié ce que j'ai fait avant parce qu'avant na beta na bango ba featuring ngana lingaka déjà yo moko lakisa courage aux nango na beti Pola na beti Chacha na beti na ba Guinée équatoriale ba invitation ba président et puis là maintenant je me suis dit il fallait ce qu'on a approché ba vie pour na kotia moi eloko asika ba mona que c'est possible, jeune naba papa na biso ya musique à Congo, on peut collaborer, c'était ça. Mais je dois dire aussi que d'abord bazaki na volonté à bien, mais aussi au moins ba featuring on a betka ka 2 featuring sur 6 titres. Pour ceux qui na tchepé logique comme 6 nzembo. Na betka ka 2 featuring mais na langage akina batu bakom kolakisa ndenge nga naza mutu ba featuring ko na lembisi muke po nga bavie belé ba soutenir akanga na lobi yango bien na lembisi na lembisi voilà au moins il fallait donc corriger bon ça appelle te pour logique et la logique voilà donc yango wana na lobi na ba projet ekoya na usa ba fit même Maxi Singelo eza na fit na noté parce que ba artiste na Congo baza ebele et puis baebani pe baza ba icône sikonga na kolingana kenanga malembe na apprécier tetaka ba vie binada baza wana ba monstre d'amour Félix tu viens na biso o azo beta film buti tozo koma na ba canal plus ye pena azo forcer na eloko te me batukaka ba komi coloniser donc c'est une très bonne chose. Et donc voilà, c'est bien le lokolo wana lokolo zoye baki ba icône baza parce que RP ozo bimi ça ba titre on dirait yo ozo tala batan ya bois kate parce que RP bimi si na habité ce qui jugement il a fait rigola na habité ces occasions yo ka tout en noir et hérité wata ces occasions yo ka eloko avec Fally Ipupa ya yeza eloko nde eloko oyo eza eloko te po eloko eza nzembo nanga eloko nzembo. Ok. Il y a nayo qui ça reprise à Mabele illicite. Non, il y a Mimi Mongo. Ils ont des Mimi Mongo. Bon, nayo bien te nayo qui ça reprise mais eloko ils ont des na betana igwe. Ouais, cher Rosanne eloko. Voilà, on est eloko mais nayo qui ya salisiko reprise à eloko oyo. Nayo qui ka. Ah mais ezaka eloko moko eloko oyo na eloko. Nga eza nzembo original. Eloko to créer pena nga na wa je comprends ya yeza nzembo mutu ezaka ko voilà ko honorer lisusu ba icône na biso batika biso parce que maman Mimi Mongo pas sepelisa biso mais bon et puis olingi susu pona lingi na boke eloko nanga olingi na tala baninga po. Non mais il faut calculer terrain parce que bango ba boka yo po boka o banga te que na promotion to ki kota la mingi côté na bango. Oui, le problème est ça, le problème est ça que nga na banga ka eloko te puis à part ça eloko on a ça la musique na zo sala ce que na bangeli yango donc il y a un problème. Pour na yebi que na sala oh yanga na zo landa mutute na sala makam nanga ndenge nga na lingi donc si je vais sortir une chanson un maxi single ou un album na Rolanda data mutute na Rolanda so nani azobwaka te pour nga na jeune leader nauta epa ya mutu te naosala makambo na ngai na ndenge na pe producteur aza te me makambo ezokende na kotala ndenge bato bazosenga logique te mais ato oza jeune leader il faut yeba pe ke leader à 5e génération aza yo oza na 5e et puis eloko bozo 4e eza ba le roi de la forêt ba papa chéri ça aussi c'est une bonne question pour 5e génération pour babiso nde 5e génération comment ça yo miche 5e génération de yo miche na ba Jésus de Niance nazo expliquer na lobby ba biso de 5e génération pour nouvelle génération ezalaka par rapport ya eloko yé sans rien avoir avec OSI eleki mais 5e génération bozo attribuer ngo eza suite ya 4e génération. Comment ça? Ah ok ba musicien ba leader ba outi na ba maison mère mais ngas ko na uta ba viva oh ngas ko na uti wa ah quand même. Ah donc 5e génération jeune leader qui logique lelo na yamba innocent pour na yeba makambo chef yo yeba kiango aucune idée hein. Logique. Ah félicitations à te comprendre donc ndenge tout le monde a en tout cas nous avons informé bino ponga pe na koki yango te mathématique yango esenga ki bombile bima pona yeba boye en tout cas ba musicien nyonso
bauta na orchestre bato donc toza na 5e génération parce que 5e génération ils ba Innocent Balumé ils ba Sarah Sarah ils ba Mapipo et Schengen oza 5e toza 4e ou t'es pas la coste auta na maison mère donc on dirait ils a penza pour moko fungo libiso moi libokimo auto li kaka eza moi mathématique on a zo constater nga moko bon comme biso omoni netinga na usala makambo ya minene na beta pe ba Zénith pe na ndenge na nga na ba Hollande kuna na beta ba concert à danger mais okomona ke génération na biso eza na kombo te puis bozo tiango moi pembeni siko nga na ko se situer mais yo so un producteur te na ba qualité ba clip wana et tozo bunda parce que soki bomoni ke ba FDG eza bien yango nde batu pe parce nyonso biso tu ba bazana ba producteur pe ba bazana bango te biso tosala kango pona ba non mais ba musicien ba comment na ba label ko fait l'omidage dans le marché central olobi ba musicien nga na lingi te na kota na label Fabrigas Maestro pe azana wanted tozo mona pe fali pour pape azap donc okokyo ki pe kuna et ba clip non te na ba niveau déjà nga na okota groupe amutu te label amutu te yo mi classé ouais nga na jeune leader Karine yango nde batu ba comprendre naza leader ya jeune donc leader wa ye asal makamna esiko yo lingi na ba étape na kende na ba victime wana soki ba wanted na ba Kofi te ba vie pe bango pe ba yebike te yeto tika déjà kende na banzela non mais yeto tika ero banda isika Innocent Balumé aussi ça va parcours notre endormon na trop na fali poupa et ça fait un temps tout le monde on a été jour na ke studio na qui fait rigoler boaki yo na kati wana ngana fali problème ezalaka te problème ezalaka okobenge président te président eza jika toyebi yango nakobenga artiste président ndeni boyebi yo vraiment okotinga kutu kuna ndeni eza parcours no uta kunati na uta wapi oh tondo mono trop en fait te ngana fali problème eza te tozaki ba master mais problème eza tango master ici là hein tango na bimisi polat nzembo wana na bwakaki ye na vie na biso a wilo bon na comprendre que ye moko je ne sais pas au début abandaki ko décourager nga yo te kokota kuna te mais bon après nga naza artiste sok na lingi na bimisa eloko il faut na bimisa ngo donc c'est tout c'est simplement ça mais après bon toza na problème te et puis Jésus de Niaspen to solaka ka bien ba Fabrice tout nga na solaka bien na batu tout mais sok mutie moko asali boy nga pe na ko forcer eloko te pour naza f victime te naza innocent donc voilà merci beaucoup Innocent Balumé en tout cas au moins il y a un caméraman on va camouer toi qui va master ah c'est trop fort hein ah au moins bolukanga makambo et la logique Innocent Balumé voilà to comme vraiment ko kabana yo merci pour na image voilà mais je crois na ebi que les cas vraiment ils sont mobimba na détente félicitations quand même comme on a qui logique que tu makalate ko zo résultat bongo en tout cas ouais na sepeli pe mais na kini on répéter wapi bat bana besoin ba mona yo moi photo moi vidéo na Innocent numéro Innocent ça trop comique te na osala moi nani nazo sala ba rep en coulisses yango wana na observer mouvement déjà c'est bon yango wana toke na jet mobimba ba jet wana pona équipe na ngambimba donc na zana ba mutakimi kuna te nani akokima moi te mutu akimaka soki amoni ke esika aza baza réglo te mais nga nazaka toujours réglo na bato na nga donc vérité sur vérité toza pressé te toyebi ke toye kosala o na o mutu nazwi oyo kozwa oyo eza pena makambo ya koforce te donc c'est simplement ça et à part ça na remercier ka bafan pour bango nde ba complice numéro 1 bino Karine Mokonzi ba vina biso ba 33 chitenge tango na kekuna na kanisi tango na uzonga na kuta komi na 36 mais azat na 33 et aussi na remercier ba fan club nanga na Paris ba Junior Loboko ba maman Arc-en-Ciel baza ebele en tout cas merci na soutien et puis ba Elga Élégance, la haute gamme. Madame Francine Mouyumba, en tout cas, merci parce qu'on a une invitation. En tout cas, félicitations à part à Junior Kabananga. Les grands hommes du match, en tout cas, Mikolo vient à Bisso Junior Kabananga, on a CP fort, soutien Zamakasi. Les grands hommes du match, Junior Kabananga. Donc, nenga romana na obwaka ba single o, aomona ngone ti babi yepe azo bwaka kuna na ba match. Donc en tout cas beaucoup de félicitations
continuer à nous représenter positivement. Toza fier na yo, les grands hommes d'image. Voilà, Innocent Balume, merci beaucoup. Parce que n'habitez surtout que le calendrier, nous pouvons voyager à Tronga, non, la paix, hein. Na pied, on va être fiancé dans la tuerie. Ngai loko na ko annoncer kaka maxi single nanga on a préparé à 5 titres plus yango nde kombo nao le 30 juin single à Sika Ekobima eza rumba. Ah donc les 30 jours qui c'est cause te wana nazo annoncer menga na lingite na koma annonceur po ba annoncer comme ebele siko na lingite na ko sa batu donc nga nazo ya nazo lobela makambo na uti ko sala na lobela te makambo oyo na yebisa sali. Ah quand même aux honnêtes, merci beaucoup. Donc on a dit que Oza on a fait ici à Libala donc yo mtoko ba susu zelanga Karine vraiment. Ah. Oh boy yo fiancé na mate. Oko bala siko pani. Oko bala nga tozana no il fallait kutu ba 3 mois nanga no parce que ngo et puis après ndo sali makamna. congodialogue.com congodialogue.com